Eh papa, on a un mystère caché, on a un faux mongo. Moi ça mongo ebi kolengela. Biso balobaka atanga na yo to swani to bundi na metu to yokani nanu lobi conflit zongi. Original. Ah ouais, MLTV1.com, tout ça, bon, on a Brazzaville, bah, ces jours, on a besoin de passer dans Brazza. Est-ce que le site n'a pas traversé? Le site n'a pas et mataka pepo, le site n'a pas kinaka kinaka. Biso MLTV Zou à Théo, bon, on a une abisso toujours si les sayamons à Brazzaville, tu es Brazzaville, peut-être aussi ça, on a Luanda, parce que on a Luanda pour Bazouzi là. Là, je salue mon équipe technique. Nazana papa prince, papa na impresario ou princesse, bongo. Ndaba séjour na biso ya Brazzaville. Nazali bongo awa na Brazzaville, on voit qu'il est là. Tomeka pour la fidélité. Fidélité et uti wapi. Tomoni lelo basi ya mabala na Brazzaville surtout mingi bazoluka mingi libanda. Basi ya libanda bakomi koluka na mabala. Et pourtant tout na wana tunizongi la kabose. Je salue à passant mon président Yaboulembi Yakolembola aima marambuya solo koma bino basi ya mabala bokomi kolula libanda ya libanda bakomi kolula libala. Qu'est-ce qui se passe? Fidélité yango et uti wapi. Lelo na kosolola mingi na invité na ngai azali awa za confrère nga tokomeka kosolola na ye sans oublier na leka kosolola bongo na mon équipe technique nlobaki déjà Jerry Cometox depuis King salutation na yo 6 pour des mosquées ya yo yango wana CG CG quoi 6 pour des mosquées. Là je salue sponsor officiel na pesa bango déjà ba bonne année na pesa ki bango ba Noël ba meilleur lelo tout ça na bonne année na pesa bango ba bonne année na ngana Achel héritier Luvumbu gauche ya solo oyo abalola na équipe nationale héritier Luvumbu na moni bongo Platini Luzolo papa bosukisati ndo et Platini Luzolo papa ndo bomesana na ebongo et puis na moni bongo Mamie de Versace, ceux qui ont mis cellula soin, mis cellula, hein, à foutre à palais, Mamie de Versace, moi si déjà vu ma tonne des courtes jambes chargées, taillées, bombées, fumées et lancées quoi. Na moni bongo Jean Silelo, bongo nania boya, yoana Jean Silelo, la carte unitaire, le vrai, il y a le vrai et le faux. Bango nyonso bafuka mena makolo na ye oya na makolo ya Jean Silelo te yo nani Jean Silelo la carte illimitaire le vrai carte illimitaire depuis là vous comprendre là na moni bongo na ngambu ya Maroc na pesi mote na ngai na sebondo mon oncle depuis Maroc ya mwasi na ye quoi na moni bongo papa Emi Mabika depuis Brazzaville grâce na yo c'est de la batami kitoko mais nous on vit sur la fidélité infidélité na fidélité et uti wapi basi mabala baboyi libala basi ya libanda balingi libala to solo na confrère na ngai Vanessa bo misana na ye tozana Brazzaville asolo ka bien invité na zone na site oyo vraiment Vanessa na invité vraiment photo za na ye Vanessa bonjour c'est de la et puis ba meilleur vue na ngai pa na yo ba meilleur vue na ngai na bana nyonso ya la promesse news ba meilleur vue na ngai na Jerry Cometox on a bien naka 207 de la presse congolaise yaya merci oui ba meilleur vue na ngai na yo moko merci beaucoup vraiment Vanessa na yaki lelo tonga ko solo là avant tout manda ko solo là wana na linga vraiment na pesa ye ba mbote ebele ya ebele personnellement mes salutations à Chief Mata papa na Samuel Curtis voilà ba mbote na ye ya mwana Curtis Lamanta mon bébé notre bébé ba salutations na yo ya wana Chief Mata papa na Samuel papa na Samuel Curtis Lamanta ba mbote na yo yango wana bomisana na ye Chief Tara Chief Mokonzi cela veut dire Mokonzi Chief ma salutation na yo izalaka à part na samisaka yango ti voilà Vanessa lelo to meki komona na Brazza
basi ya mabala balingi trop libanda. Basi ya libanda otomoni na boîte de nuit bakomi kolinga trop libala. Qu'est-ce qui se passe pour juste infidélité wana na basi ya mabala euti wapi? Infidélité, merci c'est de là qu'on a permettre de s'exprimer. Quand on parle de l'infidélité, l'infidélité chez les hommes ou bien chez la femme? Non, même chez les femmes d'abord, tout sur la peau na basi. Original. Tout va dans le côté bassi. Non, côté bassi. Na seki po bino botike la soka masumu. Non. Biso bassi infidélité na biso ezala poser na mibali. Poser na bino mibali pourquoi? Parce que lelo tango ozu mwana bato. Otie na ndaku na yo, cela ne veut pas dire que non a commis rideau na yo ndaku. Eza na mibali mususu ayebaka ndenge baentretenaka mwasi te. Eza na mibali mususu yeso katikelo kwa mbongo osala wenze to asimisaka popote moko boye ata 50,000 moko boye amoni donc somba lipapa na okaka na kati bongisa suki na okaka na kati sala makambo nyonso to kaka na kati. Par contre nga naza mutu lelo na koza na besoin na bongisa suki na nga na koza na besoin na bima bien mais tant na somona que je répondre te lobby non sani. Mais bino boye éviter que la patience paye. Et pas ya basi on dirait patience c'est pas la bino la basi ya lelo ezali sauté biso ba maman ya kala bazalaka na ibani ngo na kubala d'ailleurs na 30 ans 30 ans ça c'est beaucoup bana kubala na 15 ans 13 ans donc mais lelo basi ya lelo dirait ba yebi kozala na patience. Pourquoi ce cas lelo ezate lobi nango bima libanda? Non, c'est de là on doit comprendre une chose. Que le monde est évolué. Toujours vivre les choses na 1900. Kabelo. Non, on dit lobby est là que les camus, les lobby est là les camus. Kabelo eye. C'est bien bon. On dit mutu, lukaka o satisfaire muninga. Comprendre? Lukaka o satisfaire muninga pona. Lelo balobaka que non. Comment dirais-je? Lelo ngai nakoki ko comprendre na ngai yo mais yo tango yebi de que non mwasi na nga a comprendre na ngai ata ozwi mbongo wana e romona na te parce que yebi ka que mwasi wana a comprendre na ngai or ko banda to timbela bino mibali to lingaka lisusu likamba ya compréhension te parce que bino bokoma ko utiliser biso to koma lokwa bazoba na bino batamayele or ko mayele bazwaka ngo kala mutamayele nga leo na sali buzoba ofinga zoba nazongi sima na kangi nzoto na tali ningo osala lobi na okopie donc tosala aka makambo oyo utaki pa na bino osala aka makambo oyo utaki pa na biso lelo tomoni mobali tomonaki tozalaki na yo na quelque part tomoni mobali akuti mwasi na ye na gare mosusu bino bobenga yango gare awa na Braza donc cela veut dire mobali mosusu na staff mais aosombelaki ye bameshe tout po babima na Noël mais aluki alobi azo fêter en famille mais to bakuti na mobile mosusu malheureusement mon caméraman azalaki wana te moi to chasser image wana ezalaki te téléphone ngapi nazalaki na moi eza bien te mais grâce lelo ya bayangai la solo li chombo yango wana déjà makasi na oraté sur elimati et utaki wapi na sekipo pour basombeli au mec et rappeler nga yanga ndeko balobi
ma faiblesse, bébé secret depuis Belgique. Il y a eu un mois, on va me belé, zala kapo, yonde makambo. Je salue à passant bébé secret. Omoni. Bébé Singapour on sait pourquoi. Lelo, au chômeli moi si, bilamba ou bimana Noël. Est-ce que moi si on a ta force qui au son billet là? Est-ce que tout n'a qui a vu naïe que non à Noël? Ah papa. Comment les candios? Et quand il est bon, c'est normal. Il a une belle bosse là. Mais non, tu es au salon. Oh, il a dans le bignon. On dit, na vie, ma comme tout au salon, na vie, c'est la mi balé. Ce que fait l'homme, c'est ce que fait la femme. Et surtout que comme on a vu sur la parité, la parité entre l'homme et la femme, on a un dynamique en déjà. Oh, bino on a bureau, puis surtout on a bureau. Donc l'égalité, donc to comme une dingue moko, ma kambo bino bosse là, puis surtout on a mis pandi na bino. Donc cela veut dire que oh yo sali oh on appelle dans zone c'est un gars n'engue moi c'est comme grave. Il y a moi c'est comme grave. Là je salue bébé secret depuis Belgique donc bébé secret makambo donc comprendre que beaucoup de la kaka par na bino kasi to ba ki cellula na la rabe émission na yo mais kapé ko cellula infidélité est connue partout même na Belgique même la France même Londres na moni mala moko na Londres Christelle Bafosset depuis London Bazara et Sali depuis là ta mon na mo sur l'émission Mamie de Versailles sans oublier il faut sur la lancer de là les cas Pacolos na Belgique kawana au logis charisme maman yanda moi aussi il y a une balle femme légitime au logis heureusement Vanessa a donc femme légitime quand femme légitime on a besoin de bas beaucoup miko balola yango pourquoi Vanessa au cocu que ça fidélité que on que makambu te na vanda kaka basombeli au mèche basombeli au nyonso mais on luki kaka osa mobali no mabe à quoi bon so et on dit ça là que akende libanda pour à son mignon. D'accord, merci ces dollars on dit les camions dans le cambo ya faut les camions tango ya faut koyeba et salama ki bongo pona parce que tango débat nous salama on me kaki ko interroger moi ça na pourquoi ça là pour ça que tu l'andeli bien surtout l'andeli bien deux fois peu ça n'est l'autre que salama qui est poussé que moi c'est salama parce qu'il n'y a jamais eu le film son fait bisika oyo milinga bimse que moi que ça tu Vanessa parle tous en clair basomelo mesh basomelo bilamba ba peso na mo mais obimina mobali mususu eu ko ça non pas continuer pour avoir gaz eu ko ça non pas continuer pour avoir gaz a continuer mobali on a eu ko ça pas abameli kali kamba so maintenant fille azala ki wana tu Vanessa ti ko côté la bino basi to zaki na yo la fille azangeli ko koluba et tout qui nous la na c'est que fidélité outi na mbetu soko ko koluba ngoti c'est que outi na mbetu pour ceux qui mo ba pesi c'est que outi na mbetu c'est que bali pe ba ko traiter ni basi na chambre original c'est que tu l'as mis. Oui, fidélité, non. Tu répètes précisément la mettre, mais bien de mi bali beau soigner. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends l'engagement de prendre une femme et de mettre dans la maison, donc cela veut dire qu'il faut oyer pour satisfaire moi si na yo na ba désir na yé. Parce que bien mi bali soko juka moi si tant moi ça na ndako na bango, yo ko ça na ndako na bango, ozo la qui sa force nyon so ban dimo ko za mbali. Une fois réussi, tu prends la femme, tu mets dans la maison, comme si moi si le là, mon ninga mbali. On a tout un dialogue dans moi si na oté. On évite peut-être moi comme il a yo l'homme le plus occupé. Si c'est pas l'ordinateur comme bah c'est les bisopé bah Instagram bah Viber bah WhatsApp nini. Donc tu es plus connecté que de discuter avec ta femme. Moi si na yo avant na yo mais ayebite mbali na ngani nini, ayebite parce que tu n'as jamais eu le temps de dialoguer avec ta femme. Hein? Oyebite ndenga ba sepeli ça moi si na oté. Vous allez moi sur la simbi au cas où fatigué. Au salaire une semaine.
otushaka mwasi te. En tout cas non. Nanga libala na okufa. Pour na biso ba mongo boy te. Na ba mongo ndeni. Na biso. Kwa libala mongo kele. Lokwa nga pe na mongo. Donc nazalaka fier parce que mbala ba mongo ba yebi. Hein? En tout cas, c'est en tout cas, vraiment là, je salue mon équipe. MLTV1.com. News il faut qu'on a MLTV. Pour vous, comme solo oyo, il y a Cathy. Il faut qu'on a MLTV. Nous sommes solo là, Vanessa. Vanessa, en tout cas, il faut qu'on a MLTV pour tout le monde passer la bena marambo quoi. Expliquer que moi bon il ça va trop. Ils a gagné moi ça mongo, moi ça ni. Et pour maman on va être battre la mabala. Moi ça mongo va être battre la mabala. Papa, on a un mystère caché, on a quoi ba faut zaka mongo. Moi ça mongo va être kolengela. Biso balobaka atanga na yo to soigner to bundi na meto to yokani nanu lobi confusion. En tout cas, voilà, Vanessa Lobi, émission Oyo, à suivre deuxième épisode Nangwezali, troisième volume Nangwezali. Beaucoup de banda ko solo la yanguna Vanessa, trop. Il faut tous attendre vraiment. Après Braza, tu vous allez na Kinshasa, tu kitsaekin na mltv1.com. Grâce à Héritier Louvumbu, le colo à gauche, maman, le colo à gauche, ceux qui n'avaient ni platini, nous solo, à Kolobaka Vanessa Akitakim, ceux qui n'ont les Mama Bibi, à Kolobaka Vanessa, c'est de là Akitakim, donc vous comprenez que. Sans oublier, Jancy, le balobi, le Jancy, hein. Si, la carte illimitaire, donc Internet est à temps, Vanny, tu commis à Soukane, surtout pour qui peut savoir dédicace na yo. Non, merci beaucoup na ba vrai nanga parce que na yebi ke bino nde makambo son bino nga na zate balobi HL Héritier Louvumbu balobi na yo kakayo na sango na yo kayo c'est de là azo kanganga matoi na okokalisu te donc na sentir pe na bona balobi Vanessa Tombas na bino yo kala te bokozwa pe nenge kaka ye moko balobi oyo le coordinateur moko donc talaka. En tout cas merci na ba onyoso basabona massivement na mltv1.com donc pour continuer pour s'abonner pour éminer les okoya ya biso na bino na lobaka te to sololaka po eza cop bébé sucré vraiment ba bizu ya ko na kaka ya trop yo yebi. Voilà, il y a Jerry Kobetox, moi na maman kapinga. Moi na maman kapinga, ouais, mère. Merci Nazoya, allez. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Ezalaki Bongo et Abino, Cédula Mokondi, journaliste et comédien, quand il avait remboursé les paroles pour rembourser les choses. Nous devons comprendre que Ezalaki n'a pas ça, Ezalaki n'a Vanessa. Vanessa tendresse, tout pour son ganaïkin. Beaucoup de monde a tout décortiqué pour Solana Bino Pena Auto Kundola Kati, sans oublier la PESA. Bas sponsor officiel Nabiso Beauté à Trône à Pessi HL Héritier Louvumbu, la Koloya Mama, Oye Balola Kanamoni Bongo, Platini Solo Papa No, Oyano, tout sur la mona no. Namoni Bongo Mami de Versace, Namoni Bongo Le Mama Bibi, Namoni Bongo Jancy Lelo, Mingi Jancy Lelo, la carte illimitaire, Namoni Bongo, il y a le vrai et le faux. Namoni Soba, Fouka Makana Makolo, il y a Jancy Lelo, c'est de là qu'on l'a délaté. Nyon se a résolu quoi 2019 Nyon sont éco-qui bébé citron je salue Christelle Bafosette excusez oh je salue sans oublier balobi papa le kinangai Philippe Massaro depuis Portugal papa hein ya Mireille Vampeke depuis Grèce yo yebi yo nde mutu sala ka ngala zala donc ya ko lemba te po mutu abotama na bolamu akobaka kaka po abotama nango et puis voilà merci. Original.